Je déclare en tant qu'ambassadeur reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance. Sors, sors, sors dans ce corps, libère ce corps, libère ce corps, dégage, dégage. Nazo bengala yo, milimo nyonso ya mabe ya kindoki. Allez, bima, bima. Na ordre ya nzambe ya tinzinga. Je reçois la puissance à l'ordre du Créateur. À l'ordre du Créateur. Allez, nyos. Kindoki bima. Kindoki bima. Kindoki bima. Allez, kindoki sort. Bima. Bimisa nyoso. Misuni nyoso ya bima. Misu nyoso ya bima. Misu nyoso ya bima. Nyoso mela bima. Nyoso mele bima. Allez, molimo nguma bima. Allez, nguma bima nzoto. Nazo bengala yo. Sors! À l'ordre du... Sors! Sors! Na pression mitino! Allez, mouno kono ekangama! Na ordre ya Nzambe, bima! 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 Na ningi noko mungongo na yote. Kanga mouno kono yole, bima! Bima na ordre ya Nzambe. Bima na ordre ya Nzambe. Sors dans ce corps! Molimo ya nguma. Yo molimo ya nguma. Yo molimo fanda na nzoto oyo. Nazo bimisa bino! Sors! Yabasanta bala yobose! Nzambe mokeli, Nzambe mokeli, ezana. Sors dans ce corps! Dégage! Libère ce corps! Alors des créateurs, Ikabasanda maraya basheke besende mele ya baba. Iyabasanda naye kokumisa mokeli na ndenge ya kango olinga na kindoki oyo nazalaki nango na nzimaki te na kindoki ya makasi oyo nazalaki nango yango naye kokumisa mokeli na ndenge ya kango olinga ye nazalaki kolala na kimia te nakende na mai mabe nakende na cimetière mabe nakende espace mabe kimia ezalaki ngai te na banda kokopere air nyonso butu mpe moi nazalaki na kimia te nazalaki lokola moto ya liboma nazalaki susu na kimia te bino bato oyo boolanda ngai boza na kindoki lokola ya ngai boya kati na éveil mokeli ya kokangola bino ndenge akangoli ngai na bino bato mpe tozalaki na bino bobongola mitema boya kati na église éveil mokeli ya kokangola bino ndenge akangoli ngai ngai oyo mwana yo akomoninga na libumu ngai oyo bana bazongi ngai oyo mobali salaire ezongi oyo natangaki na kindoki ezongi à travers te ya losambo ngai oyo nakangolami napesi mbongo te bapesi nga bougie te bapesi nga mai te jus te kaka na repentance nasali na délivrance badelivre nga nakangolami lelo nakomi mosantu lokola bato nyonso te nabengisi bino bato nyonso boza na kaya ya kindoki boya 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 bato nyonso bozalaki na nga moko nde naza boye nakangolami yao nabengisi bino boya boya bato boza na sida bato boza na tiber boza na bato nyonso tu ngai natinda miso te bapesa bino tiber bapesa bino maladi mbasu kovanda te na bato nayebi boya tala nga ndeko na bino nakangolami nakomi pepele mwana na libumu akomi kolela bana nga bazongi mobali na nga salaire ezo e musala ezongi oyo nakangaki musalaire ezongi oyo nabengi bino te boya boya kati na éveil bandeko basi pe mibali topesi bino mbote solo lelo tozali na émission kindoki esambwe émission yango ezali émission oyo ezali na kati ya église ya éveil esika wapi Nzambe aye kosambwisa pe kosukisa kindoki yango tosengi na bandeko nyonso oyo bazolanda biso oyo baza musika pe oyo baza pemene bofongola matoi pona kolanda émission oyo na bokebi nyonso eza na ndeko na biso moko ya mwasi solo arumelaki mingi na misala ya kindoki kasi na nzela ya ba missionnaire ya Nzambe ya église ya éveil Nzambe akangoli ye yango aye ko témoigner yango pe toza koloba
na bino bato nyonso bokolanda biso oyo oza na baproblème oyo ezotungisa yo ntango oyebi ke molimo na yo eza na kimia te ozolala pongi ya malamu te oyebi ndenge babimisaka molimo na yo mpona koopere na ténèbre yaka esika nyonso ozali soki omoni koluka délivrance ezoya te kasi nzambe akeli éveil abimisi éveil mpona komettre fin na sorcellerie mpe tolingi su toloba eza kaka kindoki te oyo nzambe aza kosilisa na éveil eza mpe na bamaladi nyonso yo moto ozolanda biso maladi nyonso ezotungisa yo tobengisi bino boya bokozwa lobiko okoki komituna éveil yango eza wapi esika nini bato baza kozwa lobiko solo tozali na komini ya Sele na Rekampem eza juste avant okoma bibwa bisika nyonso kozala soki ozwi transport oyo ezokende bibwa to kinkole olobi bakitisa na Rekampem so okiti na Rekampem otuni église ya éveil otuni avenue Bonkeko numéro 11 référence ezali école Fordéal bakolakisa yo uswa ntango ozokitaka na re ya bis na Kampem otuni ka bana moto oyebisi bango ke église ya éveil eza esika nini bakolakisa yo eza mpe mosika te na prince kasi nalingi mpe na se présente nazali ambassadeur ya nzambe oyo nzambe atindi na mokili na ntango oyo mission na ngai ezali ete bato bazongela nzambe na nzela ya barepentance sincère e nzambe apesi likabo ya makasi ya délivrance nzambe atindi bamissionnaire misato na ntango oyo mpona kozongisa mokili na nzela mpe koredresse bato bakota na bonzambe. Sans plus tarder yambo natuna mama motuna naza ko se présenter na bengami na kombo ya Kipemba Mike Amato Fumiatu. Mama bonjour. Bonjour papa. Mama boni nzoto. Bien papa. Likambo nini mama omemeli biso awa oyo olingi oyebisa biso? Naye ko témoigner lolenge mokela kango linga kati na kindoki. Ok mama. Donc ozalaki ndoki? Nazalaki ndoki. Sikoyo nalingi na yeba mama polo be ozalaki ndoki. Kindoki na yo ozwa yango na mbula nini? Lobela biso na. Kindoki na nga na bota mwana ngo. Utali buma mama na ngai. Donc banda mama na bino abotaki yo ozalaki na kindoki na libumu pe obotami na kindoki. Obotami na kindoki. Na botami na kindoki. Bon sikoyo nalingi na yeba lokolo obotama na kindoki. Na kindoki ozalaki na grade nini to ozalaki na fonction nini? Nga na kindoki nazalaki reine nazalaki kokopere na mai na cimetière pe na espace. Lokolo lobi na biso ozalaki reine obandaki koopere na mai na cimetière na espace tolingi mpe toyeba na bato bazolanda biso bayeba osala mpe basacrifice ya koboma bato. Nasala basacrifice ya koboma bato ebele na libota na nga tozalaki 12 na boma 6 totikala 6 nasala basacrifice ebele ya koboma bato. Sikoyo yo lobi ke oboma bato na libota no bobotama 12 oboma 6 batikala 6 mpe lobi oboma bato ebele nde tolingi toyeba na bandeko nyonso bazolanda biso kasi bato yango osalaka ndenge nini mpo obomaka bato? Mama sosolisa na biso toyeba. Nakomaka nguma na bare ya bis natelemaka na re ya bis nakomaka nguma soki na meli bato après na sanzi bango na lambi bango tole bango. Mama yo lobi ke omelaka bato osanzi bango olambi bango olie bango president na yeba bato yango boliaka bango na bandani sosolisa na biso toyoka. Bato ngo naliaka musu bautaka mbujimai musu bautaka kananga musu bautaka bapeye ebele tosanganaka tolambi tolie nga mutu nalamba yango na meli na supu. Mama lobi ameli mpe na supu donc supu ango melaka nde supu ya bisunya bato
dans ce totali bien et bon kasi makila ba te bosaka na ngoni yango nde ezala ba whisky na biso tomelaka donc ba masanga na bino ezali ba makila ba to ba whisky ba masanga yango nde bomelaka donc ça makambo yo osalaka makambo solo na biso eza ya solo mama eza ya solo mama nalingi nayeba sikoyo ndenge boliaka bato yango na bato ebele bauta bambuji mai bakandanga batikapa na bato ya quartier sikoyo bato yango sikoyo par jour mpo lobi okoma yango motema na bari omelaka bato combien par jour par jour namelaka ata 15 ata 20 natelemaka mimi na bare ebele oyo nakenda komela bato melaka bato ata 15 ata 10 na bare ebele oyo nga natelemaka ntango sikoyo mama omelaka bato andenge olobi otambola na bare ya biso okomela 10 15 20 sikoyo esalaka ndenge nini ntango omeli bango nano spirituel nini esalaka bato yango bakufa esalamaka ndenge nini nasalisaka baaksida kati na bare ya bamoto ya mituka yango nasalisaka baaksida wana nde permetanga te namela bato wana nyonso oui mama nalingi nayeba lolenge obomaka bato na baaksida bamoto bamituka kasi nalingi natuna question moko estce mama ndenge oza boye obala oza mwasi ya libala nabala naza mwasi ya libala nabala sikoyo mobala liboso na yo yeyo oyo boza na ye oyo mobali liboso na ngai te oyo 5e mobali na ngai 4 na boma bango na mela bango na lia bango kasi oyo atikali na koka ye te question moko ezomatanga sikoyo nangi natuna mama mutuna nange eza boye lolenge yo olobi ke oboma o 5e mobali me 4 mela olia bango moko okoki yo te me ntango ozalaki mpe na ndako ya libala estce obande mpe kobima libanda kokende koluka mibali mosusu mposala mabe lobela biso na toyoka yo mama na banaki kobima libanda kopesa mibali mosusu maladi basida batiber mpo epanza na Kinshasa mobimba donc mama soki nalandi yo bien bato ebele mpe babelaka basida ezalaka basida mpe ya kindoki oui papa bon elingi olobake okaboli mpe sida na batiber ebele na mboka Kinshasa oyo nakaboli sida ebele tiber ebele na Kinshasa mobimba opote na renie nazwa grade kati na mosala na ngai ya kindoki oui mama ngai nalingi nayeba sikoyo osososana wa biso ntango nyonso ozalaki na makambo ya kindoki na makambo nyonso otangeli biso awa obande mpe kokende eglise kosambela lobela na biso oui na bandaki kokende na eglise ya mama olali mpe na malemba mpe kuna na eglise nano okuta mpe bandoki bazalaki kati na wana ebele oui mama nalingi sikoyo nayeba ntango mobali na yo amemaki yo awa na éveil nini oyo yo omonaki lobela na biso mama na bandaki komona moto kasi ya bandaki kaka kolinga memanga ka na éveil kasi nga bandi olinga nakendanga na eglise oyo na bandaki kolinga kokendaka baeglise ya mama olali nga ndongi memanga ka na éveil na bandi okoka te na bandaki komona moto lela bandi omona moto na zimi ndia nakei na ngai mpa na biso kasi mobali na ngai te alandi nga lisusu kaka mpa na biso aye na nga awa basali nga délivrance na kangola mikindoki na nga esili kati na éveil sikoyo nalingi nayeba mama olobi ke yo okimaki me mobali na yo alandi yo kaka azongisi yo na éveil sikoyo nini esalaki ke mpo yo okangolama okota na délivrance natubelaki naleki na repentance sincere basaleli nga délivrance mama tolingi toyeba soso eza nanu biso sikoyo ntango yo mobali azomemoka na éveil na makasi estce eza mpe na mission na ndenge ya kindoki oyo osalaki na kati ya éveil oui bapesaki ngai mission te nabwakela prophétesse magere liboma naboma mpe mobali na ye ambassadeur nde baretour wana ekomeli ngai nakomaki kolota biloko na fulu ata mobali na ngai na ndako bande okomprendre ngai te oui mama motuna ezomatanga eza boye lokola yo okokaki te kobwaka liboma na prophétesse magere mpe koboma ambassadeur kasi bango kuna bato ya molili bayebisaki susu osala sacrifice nini mpo yo longa kaka lobela na biso na sacrifiaki mwana na ngai na libumu na bana na ngai mibale na mobali na ngai lokola mobali na ngai bandaki koya na éveil na bana na ngai nazokoka bango lisusu te yango moli baretour ezongelaki ngai oui mama nalingi natuna na motuna oyo osososa biso bien olobaki na biso ke kindoki na yo otravaillaka na mai otravaillaka na cimetière
pe au travail à l'espace yebisa biso sikoyo na mai osalaka nini l'espace nini pe na cimetière nini sosolisa biso na bato bazolanda biso bayoka loba mama na mai ngai nde nazalaka chef natindaka bato mpo baya nabimisaka bato nabimisaka basirene mpo baya basedi basali na nzambe mpo bakota kati na distraction na cimetière nakenda kobimisa bato bakufa moko abongamaka mbwa wana soki aswi yo oyo bato balobaka mbaso esilaka te nga mutu nabimisaka na mbwa wana moko abongamaka museleke te ndo mona bato balelaka te bana makile esili eza miseleke te nga nabimisaka bango na kati ya cimetière natindaka bao bakekotela banzoto bavide makila moko wana akomaka niao akotisaka bamfutima mpo bato bazwa te ya kosambela te donc mama seke bato wana olobi moko akomaka mbwa museleke te nyao eza nango bato bazalaki me bakufa bakunda bango oui papa siko bato yango wana oyo okenda kobisa baza bamambo ya famille na yo bakoko na yo to baza banani mekana koyebisa biso mingi misusu baza bamambo ya famille na ngai te mingi misusu bazali bato bakufa kati na bondoki soki ndeko azalaki ndoki akufa kati na bondoki tokenda kobimisa ye nde tokenda kobimisa ye mpona kotinda ye mission donc olobi soki ndeko na yo akufa na kindoki yo okendaka kobimisa bango mpo tindaka bango eza bongo papa donc osala yango na bawenyi ebele oyo bakufa na kindoki oui nasala yango na bawenyi ebele bakufa kati na kindoki oui mama na ngai nayeba sikoyo ndenge olobi ete obimisaka basirene na mai babima na mokili sikoyo basirene yango sosolisa biso ezalaka bato oyo baza na mokili to ezali bato ya lolenge nini meka koexplike biso na bandeko bazolanda mpo bazwa mayele bazalaka bilima ya mai nde balataka nzoto ya mibali balataka nzoto ya basi balataka nzoto mpo te bakende kozwa mibali baya na bango na kati ya mai ya mibali balataka bakende kozwa basi mpo baya na bango na kati ya mai donc soki nalandi yo bien ozobimisa bilima na se ya mai soki azalaki mobali akomi mobali ake kozwa basi soki mpe azalaki mwasi alati nzoto ya mwasi ake kozwa mibali soki basali makambo abo nde bamemeli yo na se ya mai eza bongo oui papa eza bongo donc soki tolandi bien osali yango mingi donc obimisaka basireni mingi na mokili oui donc elingi koloba ke yo oza mosika na kindoki oui naza mosika na kindoki osali combien des années na kindoki yebisa na biso na kindoki na ngai nasali 37 ans naza na espérance makasi na kindoki mama sikoyo ntango ozwi délivrance yo moto orumeli na kindoki osali 37 ans na kindoki sikoyo ntango ozwi délivrance après repentance na yo délivrance oyoki sikoyo nzoto ndenge nini mpe okomi ndenge nini lobela biso nayoki nzoto bien mwana ya liboma bandaki koningana te akomi koningana makila na nzoto bandaki kotravaye te ekomi kotravaye nakomi bien bapesinga ni bougie ni nini kaka prière apamba kaka nakangolami na banteni nazalaki nango na mutu na banteni nazalaki nango na mato nyonso ekwei naza nakomi pepele à l'aise nde naza boye nyonso oyo na bandaki kolia na butu bacharge nyonso nazalaki nango esili nakomi pepele nakumisi mokeli oyo akangoli ngai na nzela ya bamissionnaire na église éveil bon mama na biso mpo tosukisa na ebandelo olobaki kokomaka nguma omelaka bato olambaka bato sikoyo bato wana ntango osanzaka bango olamba bango ka ndenge baza bato bongo to esalama ndenge nilobela nano biso mpo tokomi na suka komisaka bango ete misusu bakomaka basoso misusu bakomaka mabata misusu bakomaka bameme yango nalamba bango na bato boye te tobongolisaka bango bakoma lokola banyama oyo tokenda kosomba lokola na vifrefe ok bandeko bolandi na bokebi nyonso batémoignage eza batémoignage moko vrai ezopesa pasi mpe ezopesa mawa kotala mabe oyo ezosalama na kati ya mokili baeglize eza wapi bapaster baza wapi tozoyoka makelele butu moi bato baza kokweya tozomona batelevizio partout mais délivrance ezozala te mpona nini
ole tozongela nzambe na bosolo tolingi ba spectacle na l'église. Dans la conséquence ya mabe kindoki ekoli na mokili na kati ya éveil nzambe akamboli ebele soki tolobi tobanda kolekisa bango nyonso eza scandale pe bato nyonso bazotémoigne eza bato bafanda na bandako te eza bato bakendaka église na bible na mapeka pe bazangaka église te bandeko ezopesa pasi yango tolobi na moto nyonso oyo alandi batémoignage bien aimé bandeko ya basi pe mibali tozonga nsima te surtout yo moto koti na kindoki te sala keba tala ndenge mama lobi ye akomaka nguma aye na re ya bisi abandi komela kasi azomela banani bato baza faible bato libondeli eza te bato baza na kati ya distraction memi bato bazosambela koto azosala masumu nde bato baza komela ezopesa pasi no moto landi témoignage oyo libondeli elongwa te na monoko na yo zwa ta ya mabondeli mpe ya kotosa nzambe mpo te tolonga makambo nyonso esengeli totambola na vie ya sanctification kokima lisumu na baforme nango nyonso kokima epidicité yoka ndenge ndeko mama azokoloba aza na libala me azobima mission kaka pesa sida na mokili yango ozomona ete na sida yango bato bakoka kobikisa yango te source ya sida ezali kindoki ezali péché me nzambe asali ngolu na kati ya éveil bato ya sida bazobika yango tozobengisa bino nyonso eza kaka kindoki te nzambe azobikisa na éveil maladi nyonso nzambe azokangola na éveil tobengisi bino ezala bafandiso na permanence banda bakanga yo ozobika te mozoka bandinga bazosala batémoignage ya lokuta tobengisi bino boya malobo nazoloba nazotia nzambe témoin yo moto oza na problème ata ya kobota ata bakata batrompe ata kambo eza ya ndenge nini yaka okokuta na lobiko tosalelaka mungwa te topesaka bato ji te tomelisaka bato mai te tobwakelaka bato moto te tosalaka cérémonie moko te tokangaka bato basinga te tobelaka mokeli nzambe oyo akela yo moto ozolanda biso nzambe oyo ayebi beteni nyonso ya nzoto na yo nzambe aza na makoki ya kobikisa yo ye nde tobelelaka le créateur de toutes choses yende tobela kande azokangola tobengisi biso nyonso boya pona kozwa biso nalingi napesa balimero oyo soki bobengi biso pe bokozwa biso pe tokoyamba biso limero na biso ezali 81 91 32 690 to pe bokoki kozwa biso na 090 30 993 090 30 900 93 wana ezali balimero ya contact na biso soki poza na question olingi otuna biso obengi biso tokorépondre yo kasi adresse ya église ya éveil DJ Créateur ezali na avenue Bonkeko numéro 11 na commune ya Sele arrêt na biso ezali Campem avant okoma na arrêt ya Bibwa soko komi na Campem otuni memba na moto église ya éveil eza wapi bakolakisa yo nde okoya kokutana na ba missionnaire ya Nzambe oyo Nzambe atindi na tango oyo pona kozongisa peuple ya Nzambe na nzela Nzambe apambola biso bozala branché na chaîne na biso Éveil TV pe na YouTube pona kolanda ba message nyonso oyo Nzambe azopesa biso Nzambe apambola biso tokokutana lisusu na ba video mususu bye.